moto tosala na ye avant na Courneuve ti lelo azali eza kuti te o bokeluka ye soki na mbanza ngungu so wapi te avant na Courneuve REB aza ye tema andokende kini asinga bapesa ye par na ye nga beyebisi nga nazela mikolo egiza na mbongo te baopesa nga nini lar na nga kobinisa na kobinisa ata 1 euro pamba na zwango te ndeko wana azwa 600 euro na ye en plus tosala yango en plein hiver nga nazwa eloko te bapesa ndeko wana 600 euro nga nazwa eloko te nauta Saint-Cyr nazoya ntina pavillon sous-bois bayebi yango très bien eza koya kosamba te mais baoyo bazondima na bango te eza kaka bango na nzambe na bango moko bakomprendre yango nde ezali donc voilà mpo na ngai parmi bavrai serviteur nakoki classe ye te wana mpo na ngai eza point de vue na nga nakoki koklasse ye te parce que azomérite yango te ozopikisa bato makambo oyo yo moko osalaka oyo osala ya mabe eza sukali mpo na yo moto mosusu akosala yango te donc voilà eza ndenge papa ote koloba tout à l'heure o tokabwana na kanda nga nazala jamais na kanda na bango nazala pe na besoin te nazala na kanda na bango mpo eko apporter rien na vie na nga naosala vie na nga nzambe asala nga deja ngulu naza na mwasi na nga naza na bana na nga naza na mokanda naza na mosala namoni loko nga na okelela kuna te epa na ye mpo deja ye moko akabaka ne pe te ye atosingi 10 euro apamba alobaka mi piano 10 euro mo wana mpo mwasi ne mta ya na 10 euro ayopesa ye moko jamais bisa bon parce que mwasi ne mta odirige makambo nyonso donc tozwa temps avec les temps soki nayebi ba aire oyo bokotaka tokodéveloppe yango comme lobi na kosala na ntongo depuis nayaki nazwi mpe na otante ya ozwa douche même koliana na lete bafere ba 19h tokotaka ba 19h à 20h tokota ba aire wana d'accord problème eza te lobi so bokota na okota soki osabone so tokoti omona biso directement toza na live d'accord fo naluka na sabone po lobi na kota sabone ku place nini yango nga aza na trop réseaux sociaux te donc nayebi te so na kosabone place nini soit yo tindeli nga demande nga na yambi yo c'est ça naotala oui voilà na sabone directement na sabone ouais mpa na ngai ya ye te te omona yango so okati live so okati omona na problème eza te lobi todéveloppe sujet c'est ça mama sara comprendre te parce que abanda kotravaille na pasteur wana oyo bobengaka soki bien 52 alors pasteur abengana frère c'est ça le problème abengana frère nobeta mama sara azala kuna na nini tuna na nini bien comprendre te eloko te donc frère bandana ye depuis kala bandana na pasteur depuis kala frère ben oui basali nyonso bazala awa na nini na france ya nga nazala c'est ça donc eza kaka eza biloko oyo frère abimisi c'est ça ayo oza na londres ok eza makambo elikaki awa na france eza pasteur B52 bino bolandaka na ligne website no botiki kobo mais ye mo pasaki na kati ekobo sans pour autant aloba témoigner te donc c'est ça et puis makambo ekoyi na serre na biso soki lidi il fallait attaquer pasteur il fallait obenga pasteur na biso obengi ye bosololi et puis olobi vérité na église pour murmure esila mais tant oyo kosala avantage ya 200 000 euros c'est quoi alors côté wana esalenga bien te na bio pasteur aza moto komikitisa te aza moto aza na orgueil soza mokomo oza komikitisa mpo nzambe atombola ntango baki 200 000 c'est quoi epesa etika yenga mabe esalenga bien te un homme de Dieu ne peut pas dire des choses comme ça voilà mpo nzambe alingaka bato oyo bakomikitisaka mpo batombola yo ntango yo olingi ozala likolo osala bafie okomi lokola jésus eza mabe il faut pas être jésus jésus kutu ye mokolo mbongo azalaka ne kutu na makambo wana te bato orgueil nde eleki kasi donc c'est ça quoi donc c'est ça ndo ndeko na biso alobi namoni nana bao balobi nanu te namoni ndeko dede non ndeko farai topesa parole mpo ndeko farai paloba eloko alobi na eloko te ndeko farai topesi ndeko farai parole. Ouais, merci beaucoup, papa, je sais bonsoir. Ouais, bonsoir, vraiment, bonsoir. comme, oui, bon, vraiment, bon, on a cette bagarre, oui, Kolanda émission, tout ça.
Et bon, bon, makambo oyo ya ba catholique église en tout cas na azala penda mutu akote la te la commentaire voilà. Donc ngana ba penda ngai moko ke musique. Omoni ngana ebaka ke ba pasteur baza ba men. Donc banda kala donc epa. Donc ngana kwa kana bango te pe do ni mananga bango te. Donc bato bandi ma bango eza bango. Donc, il faut pas t'en ba livre et tout, pas t'en ba Bible, ma casse, va comprendre de comment on a kata ba livre. Mais, ba nini mususu ba t'en raté, ba t'en kaka, ma be wana. Nzamba za bien, ce que vous savez, si tu dis qu'à ma pesa ka bambongo. Mais non! Na se bla muke nek ba musulman ba ça va pesa ça ba na ba tout nyons tout. Ça je trouve un peu bien. Ba musulman ba pesa offrande. Eh, bah, la sadaka, pas bâtonnier sous quoi. Ouais, ah bon, c'est ça qui est. Oui. Mais bon, l'église, là, bah, quoi confronter. Bah, musulman a évité. Bah, pesa raté. Papa, J, c'est ce qui va. Papa, J, c'est ce dans le but, Papa, J, c'est ce dans le but. Église, où est Dakabatu, côté Afrique, qui va les alliés, bah, musulmans. On a un affaire, on a un témoignage, azako sambela kuna, akufela kamwana, ayaka na bamboka aka leloko moko te me baedaka eti kokunde bembe ya mwana wana do bamizima baedaka me nga mpe nakwaka nga na bango kaka te donc bon basambeli apres bakesala guerre donc eza na sens moko te donc likambo oyo garso alobi bon ye moto alobi yango donc nga nayebi na nga te moto alobi donc ya vérité na ye bon nga nayoki kaka c'est ça mais donc bapaster baza bamen. Donc, ce qui va être un pasteur azamen. Donc, les agos du Cameroun qui ont sauvé l'ennemi. Et en plus, un pasteur a 22 ans, à qui de côté, à maman Mikolo. Mais c'est pas possible. Na ba série na biso, avant mon pasteur, pas à Mukolo na yo alekio, c'est un papa. Mais c'est quoi, comment un jeune garçon, a ba beauté, a te dit ce qui n'est pas à ya bino les sous. Mais le peut pas dire amen, n'a pas dit amen. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, dans un commentaire, voilà, papa, c'est donc, on a c'est plus qu'à Kolanda. On a baïda, battu sur Balobi, bon. On a la salle de la langue, pour moi, la salle est la canne zambé, la salle de la gâte. On a la salle de la canne zambé. Donc, on a attaque au salle de la gâte. On a tawa, on a tena prié zambé. On a fait la salle de zambé. Faut la respecter, le coup, on a la salle de la gâte. C'est ça. Donc, merci beaucoup. On a live, on a toujours à Kito pour ma case. Ok, Baksa on de goto que presque vers la fin Baksa na on de Baksa na. Na kanisi tolandi débat bisonyo surtout. Très bien. Na kanisi tozui réponse pour la suspension ou na lobaki. Oui, alors et bima ke pa na. Na lingi sikona na tuna moi question moko muke hein. Oui. Tant que maman sage à répondre biso hein. Dans le boy, est-ce que ce qui papa aza pasteur, maman aza automatique aza maman pasteur? Parce que mission eza ya papa. Comment maman a ta mission? Merci papa. Ce qui maman papa aza pasteur, maman aza moi si a pasteur. Aza maman pasteur te. Eza makambo na ye te. A déranger des ministères ya mobali na ye te, eza makambo na ye te. Ya makambo ya mobali na ye, eza musala mobali na retravailler na ba collaborateur. Est-ce que patron na bino ya musala? Est-ce que moi si na ya patron na bino papa? A travailler na ba collaborateur na ye. Eza loko famille te, moi je suis vraiment désolé. Très bien. Eza moi si ya pasteur, il faut ba bengi certain. Certain. O ba benga kama passer à communauté na rôle pasteur. Tout ça le monde mazara ba malédiction bazo yeba te. Moi te que le peuple congolais zo avancer te. À partir de là les gens sont maudits. Bazara maudit, bazara maudit. Il y a les malédictions. Même à ta biloko ya dim. Bon excusez ngai. Na petit mutatia dim te. Dim eza ancien testament. Na place beaucoup te Christ. Alobeli dim. Batu ba pesi libéralité parce que dim okoluka tina centime. Donc, ce qu'on a 2100 €, il faut payer ça 2000, et comme les conditions, et pas Nzambe, ça a condition, et pas Nzambe, et ça libéralité. Parce que, quand on a payé, on a bien payé ça, pasteur, on a 1000 €.
omoni to na konfa na bina pese 1 euro donc dimba biloko wana nyusi za biloko alokuta eza ki moyibi selon moi selon ngai et selon mobile na nga terre pe maloba na nzambe eza ki moyibi mais libéralité eza eloko topesa na motema na yo na kopesa la motema no kopesa ya ebele koleka donc quand on te conditionne et comme ils sont eloko kopesa la motema te comme na lobole salaire nanga na pesi bo nomoni bato ebele okokoka ko respecter yango te wana et puis bato to appuyer mon Galate 6:6 to appuyer mon Galate 6:6 o mama sa zoloba oui parce que le problème eza na dit mais souki na Malachi et puis dit makomi bo na Malachi balobi boye pour église ya Nzambe ezanga eloko te alors il faut kozonga parce que bible soki ekomi eza toujours na référence o ezola il faut kozonga bane kopesa pe nini na modèle nini quand ozomona donc problème na nyonso bato baza mal enseigné bato bazoki na besoin ndomoni bato bazaka na ba problème na yebite solution oya bato bazwaka biso mona solution oyo mona na katera ona zaki bona ngana kufa babiksinga mama toza ba pèlerin munda muto kufa na tana e Christ kaka oya yaka kufa ki na 33 ans yo leki déjà 33 ans Christ otolanda ka kufa na 33 ans bande konanga e kokufa ezo dépendre na yo te ezo dépendre na vie na yo ndenge ozo vivre na ndenge ozo ko éviter ba problème na grâce na Nzambe na kati na ndenge ozo liela konto kendaka na babiloko te ko balika ba bomo na famille te to vanda pe na bandoki ebele oyebi no pete kaza ndoki abomi yo pete bandeko na ngai so Nzambe afongoli yo misu na likambo te okoyeba te bino bomoni ba mama ebele bakangi bango bandoki mais apesa mwana le libele mais mwana azokanga ndoki wana mais apesa ye libele mais mwana na bimisa ndoki tala eza ba phénomène moko bandeko na nga tolingaka Nzambe mama pasteur mwasi ya pasteur aza mama pasteur te aza pe na droit te ke ye aza expert po amema bato nyonso eza na bato mosusu baza na sagesse koleka ye na kati ya lingomba eza na bakolaborateur ya pasteur mwasi ya pasteur il faut pas atosa bango eya pe na baseur mosusu na kati ya église oyo baza na sagesse bakokamba bamama aza oblige ka te ke faut akamba bamama non aza mwasi ya pasteur aza mama pasteur te merci. Merci maman, merci. Va répondre au moto pesa ko ndeko Dédé à l'obi dans le côté to pesa parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment na yoki mingi tango musu na seki tango mususu na pesinga imawa na makambo na yoki belebele elikiawa. Vous savez, Dieu est merveilleux. Nous avons basé réel, nous avons basé vivant. Makambo ya Nzambe zo dépendre na mutu, le lengo zo zulango et pesika yo ozo zulama lo bana Nzambe. Naza pele na mingi alo ba tempo o ni so ba mi to yo kaka yango aza passer ali boso te to yo ka boye pe a kotika lo za passer a suka te to ka boye. Mais nga tant que chrétien makambo frère Gelo alobi na yoki nanga na yebite na lobi na frère te kalobi makambo kuta na lobi pe na frère te kalobi makambo solo pona daba nini ningateka mais loko lenga na pesa conseil na biso ba chrétien c'est très important surtout na ndeko Gelo oyebi ndeko Gelo na condamné au thé, mais il y a une chose. Moloto et Ban Semo Mokalobi, fait de moi un vase d'honneur pour le service. Parce qu'un jour, Couronne Nangaï est brûlé devant le trône. Mbalasi matango que l'église n'a évité ce qu'on semble la ratisse. Linga Kolo Balanzamba Salayo, vase d'honneur pour le service. Et puis, longola na makanisi na yo ke mokanda na Nzambe bakoma yango na bato Nzambe te muta koma yango soko za chrétien soki jozo nier que la parole de Dieu est inspirée de Dieu donc oza libanda même ba chrétien musu bazina setam bazo yo kayo bazo benga quelqu'un oza chrétien ndenge nini
Papa JS, papa Dédé. Botika ngana lo mama, olobi na lobi te tika ngana. Mais comment le bamungo atende ni kato lobi don Dédé au bâtiment mon voix. Bon, il peut changer ma voix mingi. Tika ngana lo. Oh, voilà tout ça c'est pas bon, on veut pas ça. Tika ngana. Bon, ça la vrai. Naza frère. Dalinye na lobelo komoko. Bandi mi pende mutu bazo baby sabat, ba bimisa bako libanda pour muta banda ko se poser des questions. C'est tout ce que j'allais dire. Banda lo bala mo c'est ce pour wana se yebana nango muta boma église eza bandimité muta boma église eza bato ba rekolo se yebana mama yebana badakala muta boma mboka eza badani te ba konzi ba rekolo ba boma mboka. Donc longola makanisi wana l'inspiration eza ba penser nzambe oyo nzambe tse kati na bato po bato wana bazwa mayele ya kokoma makambo wana nzambe te inspiré bango oza chrétien soko za ko nié biloko wana bato ba na se ba mo longola chrétien te. Vraiment, désolé. Mais linga penza, c'est facile. Soko kina lingomba, loko la sobali, comme na bana, zala chrétien oya solo. Pour côté la vie na yo ndiko moko betiangwa, ndiko bandeki na église titi nini. O mona ke ozaki pe lokolo moko libanda moko na kati. Ndeka papa cheri alobaki. Mais linga tuho yo ozala penza, chrétien ya solo, muto ya koyambelo banzambe, muto ya kotambola malamu. Tous a parfaité biso na mokili. Mais Dieu, notre Dieu, azako benga biso tous là parfait. Alors soyez parfait comme votre Père céleste, il est parfait en toutes choses. Muta comme parfait zate. Mais nzamba zo benga biso na vie moko ya excellence. Donc nyonso to ko sala faisa l'excellence na ngona kati. Voilà ndenge nzamba ngi pour na biso. Vraiment ni comme na biso ka yangwana. Nzamba pambola yo, nzamba pambola bosta. Ce qui passe na katsa kubunga zamba toucher atelema po longola nzela wana pour la makolo po biso nyoso tozaka ka bato totambulaka ndenge lifoko yembi tozona crayon na biki tozokoma place to kokite to effacer to komi mosusu vous comprenez donc linga penda turoyo tango kokota makabo soko uzala makamo nzambe tambula na ndenge nzamba lingi et je crois que le Seigneur ako zanga ko tombola yote. Ok, merci beaucoup Ndeko Dédé. Fondation Namono Mataki, n'habite Ndeko Gelo Solungi au intervenir. Oui. N'en intervenir vite fait. Pour na papa ne a oti koloba, peut-être que tu comprenais bien tes places wana. Na loba kite Bible nzambe nta komango na sens que muta komion c'est l'inspiration naï. C'est vrai nzambe inspiré mutu. Mais si on a kotaka na Bible yango au moins la place monté ba commis évangile selon Dieu au monde en côté et ça évangile selon Matthieu selon Pierre selon un tel so na petit exemple mon muke par exemple ngana yelo lisolo nanga to na yelo inspiration elo mo boy yo oza écrivain o koma so oza na idée okoki ko tango wana na bimisi ko na kibomoto okoki ko bakisa tout compte ko longola. Alors avant Nouveau Testament yawona ote ko tuna bin avant Nouveau Testament bakoko na biso Bible ni babande ko salela avant Nouveau Testament bakoko na biso basalela Bible basalela presque Bible te bakoko na biso otobe bakoko ya biso basalela presque papa gelo ngana osenga na yo na osenga na yo kokota na piste wana te papa kokota na piste wana te fait avec quel life okende kokota na piste wana te osali témoignage na yo c'est bon moi je te comprends nazo comprendre na 100% et je te soutiens et je prie pour toi. Na royebisa vraiment kokota pena na piste wana te vanda na yo muta a déstabiliser yo te omoni bandimi ba mibali na biso boye bandimi bango mema bino mema biso na ko se poser toutes ces questions à cause de leur comportement. Donc kokota vraiment na piste wana pour défendre la piste wana te ko lebela ngote ko lebela makambo c'est bon papa. Ok na piste wana au risque que na bonkoko au risque que na ça quand la piste wana ba déstabiliser yo et ça piste est très profond yo za la problème na yo eza déception na yo makambo ebele olinga ki nzambe no banda oyembe na nzambe banda osala okwe na problème tout le monde peut se poser des questions donc okomo est-ce que nzambe ko tika nga bona ba souffrance est-ce que ba oko poser la question oko ko ba tina côté wana ça arrive à battus mais moi na nzambe après zonga akaka. Mais si on a limité pour déstabiliser yo na piste wana vana na yo lobaka o eza makamu na yo wana piste wana kokota côté on de Gelo elonga la ko biso kaka yo zo ke Jésus Christ il est le chemin la vérité et la vie. Jésus
qu'on se pose nos questions, nous souhaitons ou quoi que ce soit Jésus-Christ n'aime ta grand prêtre. Non, wana na koko boyango ata mukete même na ndoto. Na préféré ndoto na ngekatana. Sans Jésus-Christ est la mort trop. Parce que dans la Bible, parole, c'est Jésus. Parce que la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole. Au monde, donc, il y a autant de chrétiens qui ont l'ingate, ceux qui ont piste, ceux qui ont bonko. Bataboko, sont bazui, papa a comprenait façon à l'obélité. Il a compris qui c'est comme si na nié Bible. Bible na reconnu en côté. To botami te okutango. Yo zalaka côté na biso ba chrétien pour to corriger ba erreur. Donc on a pour passer bazo. Voilà. Pour mes awana biso lokola ba chrétien, toza obligé, toza vraiment obligé ya ko sauver ba âme non o ebungité. Voilà. Avant que le ba o ebungi. Toza obligé à sauver un non. Parce que so ozeli ba âme nyoso ebunga. L'état ok le o ebunga qui déjà. Là o ya ok ozonga so ke le comme ce wana o trouver bangote. Donc c'est compliqué. Yango to lobby o ya zone di milanzambe. On dit que Jésus-Christ est le roi, mon compte, mon bic ici, attire la position. Mais on dit que la pasteur, la place à Jésus-Christ, attire la position, ce qui est mort à l'ingui. Donc voilà. Donc, on a vu solo comme quoi, au moins, pasteur sera sentir, tant que ça calme, mais là, comme on ne pas, deuxième vie pas, à Oningana. Tant qu'on Ningani, à Oninga comme Azonga Bakinza, mais n'aime pas le bilan, à la droite chemin. Aux hommes, parce qu'il est comme Bimaki, tout le monde qui sert à Mabé. Oh, mais frère, on a ça quand même. Makambo bimi sundengeni. Donc ça, mazolo bilanga ibile tikana na zonga na droit chemin. To comme na comme correct. Oza kwa nzamba mazolo bilaya indirectement. Ata libalingi balingate. Bandimi bandiba. Eza ka nzamba mazolo bi. So comme na matoi na e. Awa ki c'est Dieu qui me parle. Donc il faut la changer. Voilà. C'est très important. Na kozanga koyoka. Yango Jonas ina se trouver na Tarsis. Il a na volonté nzambete. Mais alingi abomisa bato ebele ka pona ye mutu moko. Mais souka nango mona ki sort nango. Lelo bandimi ebele na ba église. Ba on se retrouver le roi ba Jonas un jour. Ba tunso ba kufa pona bango ba tikali. Donc ba oyo bazano bazo rêver. Ba on comprendre na bango te. Ba tikala ndingwana mais ba on va comprendre ba bondi na pona ba pasteur o bazo otengama. Ba soutenir on ba prière. Ce qui baza nzambe, nzambe ozongisa bango. Parce que David a salema be ebele. Koleka bato ebele. Mais na souka na nzamba benga ki l'homme selon mon cœur. Parce que David a yela kinzambe ba détail ya ba défaut na été. Ya mabe na été o ya salaki. Ayaki ka ko se présenter par Nkolo. Ayi se ke Nkolo na reconnaître mabe nanga. Lokola ya reconnaître ki mabe na ye, nzamba monique alingi na ko se justifier te. Alors ngala linga ande boy. Lokola nzamba linga ande ngwana le. Nzamba attaqué parmi et bato o ya voilà. Bengi l'homme selon mon cœur. Zalé pour David éviter ki ba détail. Yangwana pe biso ba pasteur na biso toluki la mo ba détail te. Ça bon kana maboko nzambe asala ngolu pona bango. Ce qui va ko reconnaître ba défaut na bango. Donc ba erreur na bango. David ko ba maboko nzambe te luvunu na ngia David. Non. Mais ba mi kiti ça. So ba mi kiti ça. Parce que ça les appeler, ça me souba ba appeler te David na boy wana gelor na boy gelor. D'accord maman. Mais ce qui te tient orgueil à côté. Même si nous avons appelé ça au Congo, à côté on a été mutuna et atala on a sima. Et donc nous avons pas passer na biso yangwana. Donc voilà. Il faut pas que le baka va passer papa Jess pardon ba tumusu bazali. Yalo faut oye ba keza na bala musu pe bazali mikio ba oza ba victime na ba église. Tozo kata makambo ebele ngana za église nazo lo banazo ko insister. Ngana ko jamais ko bunse église pour vie nga eza vie bonzambe. Mais problème eza ke ba oyo bazo za la liene nde tozo lingate. Ba tu faut ba linga nzambe ke ba linga ba pasteur ba linga boye. Non ba tu faut ba linga nzambe. O linga prochain na yo to boyite. Mais tant o komi ko komisa yo ndire nzambe nde place pe makambo ezo ele belé parce que comme idolâtrie auto boya kana église catholique ozo mandé loko to boya pour ça nzambe fait ça là parce que nzambe azala besoin basali na ye nzambe azala besoin ya yo pe gelo nzambe azala besoin ya adoration tu vois nzambe azala besoin makambo na nyoso mais problème eza ke na komo na gelo penda soka yembi gelo penda vrai star wana komi mabe nde loko to boya pour ba comprendre nzambe c'est ça bino mo pe ko bi bondele la gelo
On a raison, maman. On a raison, mais dans l'église, na biso lelo, biso ba fidèle, tokoma ya ba pasteur. So pasteur a moni na vidéo na église mususu. L'air oya akangeli okanda. Et commandé mwana. Donc il faut ozalaka na église na ye. Po église oyo kende nzambe azala kuna te. Nzambe azalaka na église na ye. Ya mona lobi ke ba pasteur nde bazo fongola ba porte ya mabe mingi pona ba fidèle. Dans le sens wana. Merci beaucoup Ndeko Gelo. Bon bah tu vas qui peut ma fondation, azo pe parole Ndeko Timothée. D'accord. Ndeko qui presque ma fondation, tu peux sur parole ma fondation. Ok, bon, bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir, bonsoir. En fait, quand on est dans un temps on a live, en tout cas, c'est pas la mais il a un massage à l'oba. Pour ressentir la sagesse. Dans un temps on a live, mon qui, oh, dis mes arrêts à pasteur, que j'étais scandalisé. Dis mes libéralité. Ils allaient à pasteur, il y a une ngoma, ma belle-fille est belle la carte de ngoma. Na église na keda. Quand vous avez quand on a na bana baptiste na kina tabule l'église kende boye zonga boye église matamangala église ba Nigeria église boye. Après na yeko fanda na bana to fanda bi non. Bana nga église on kende ba to choma bana mabuku. Oyebi bango te, oyebi pe témoignage na bango te. Na bandi okende ko église ezanga pembeni nanga eza ya mindele mais tosangana toza ba sud-africain ba congolais bazali ba nigérien ba congolais bazali tozaka ntoka mibale misa te congolais braza po ba congolais balinga boka église mangala fait biso na England tobenga yango église mangala ba nigérien ba zimbabwe donc bekolo nyonso ba africain et puis mon pasteur aza mondele kaka ntango na bandi parce que moni même ba libéralité wana soki église ezosalela yango mosala na ndenge esengeli ozala béni kaka ntango bandi kaka wana natie libérateur nanga na octobre po tozali na problème mpe ya loyer novembre gouvernement apesa biso loyer otali ndako ndima te epuis nazwa crédit wana mobali nanga akoti akomaki indépendant donc tozali mapene na revenu ya malonga te nga sikoyo naosaka babénévolat ezali mpe na compte ka église po tofungola charity shop eza donc seconde mai ya shop nazosala napesaki yango équipe bénévolat napesi naosala wana motema moko tema omona église misala azosala donc charity shop wana mbongo bazwaka ezalaka ya église te mais église azofuta loyer makambo nyonso mais mbongo eza mpona bahomeless homeless eza bato oyo baza sans domicile fixe eza mpona sans domicile fixe tozokende olambela bango tozosala bango mpe évangélisation nake kozwa crédit ya voiture ya sika bapesanga pourtant azali na revenu ya malonga te nazosala pede wana nazakosala te mpona nazwi voiture wana na 2018 na bandi kosala na 2021 donc ozomona yo moko nayotanga bi epuis nayo compris makambo ebele donc en fait naye bamasa ezoba eza ya solo aliénation eza makasi dime eza ya pasteur te dime eza makambo bon c'est vrai que pasteur soki azosala te akozwa bakopesi mais eza mpe te pasteur moto agéraka mbongo wana pasteur agéra mbongo te parce qu'il faut administrateur azala bato oyo bacomptable bazala neti comptable azali administrateur azali et puis biso église biso eza enregistré église ce qui fait que ntango yo ozopesa balibéralité na yo opesi ekendaka na revenu ayebi ke bato batiaka mbongo ntango sikoyo bazongisaka barevenu soki yo olingi opesi accord ke mbongo bazongisaka église azwa mponga nayebi aosala misala ebele na église même na haïti lia basalaki tremblement de terre église biso tokendaki koyedi bongo na tremblement de terre toza na mission na Zambie toza na mission na Togo naolinga mpe tozwa mpe mission bakoma mpe koya na Congo wana osala mpe badimanche mpona donc omona église ndenge azotravaille et puis bino mpe na kati église bozoprogresse donc bozomata mais omona église okende bokanga boza bloqué makambo non donc misala eza ebele eza te ke dime sikoyo neti sikoyo dime neti pe passer azotuta tolo $200,000 sikoyo ye azwi ye moko $200,000 bongo bacolaborateur ne bazwa combien C'est ça. Administrateur baza autour na ye aza na baadministrateur il faut azala bacomptable il faut azala baadministrateur il faut neti biso na église so tozala na église ya bana école de dimanche bato basala kuna na école de dimanche
ba nini to ba jeune bazali bato basala na église ya ba jeune na bana na ba jeune na ba adolescent pour tozana ba adolescent tozana ba jeune tozana ba école de dimanche tozana ba papa tozana ba mama ba collaborateur wa nyonso ba mosusu oyo basalaka baza na bango temps plein te bon parce que moto azalaki temps plein et puis parce que na biso ayaki kokwea na ekobo balobi yango église mobimba aza susi batia ye na ban mais ayaka mpe église ayaka église te bazongisa ye na église oyo esika azalaki bonne again christ donc esika oyo église oyo abandaka oyo azalaki né de nouveau bazongisa ye kuna mpona bon mwasi nalimbisa ye mpona azwa counseling paster mosusu nde amata ye lisusu te ye azonga na ban ye mo mpe en fait ye mo mpe ntango akoyaki na ekobo ayaki koconfesse ake ayebisi frère ya ancien annonçant en église. On nous a tous expliqué ce qui s'est passé. Le pasteur a demandé pardon. Après, bon, c'est une église ici à Bandaka. Donc, ici à Zakine de nouveau. En faisant ici à Zakine de nouveau, parce que il y a des choses qui sont comment pour une église. Et puis, dans une extension, ici, non, c'est donc en fait, ce même africain, tout bien, ben, donc, c'est ça que moi, j'ai dans le bac. Donc il faut que ma coupe na aliénation donc et ça madame te dingue bah parce que va exploiter bah tu bani non donc c'est ça quoi. Ok, merci beaucoup Ndeo Timothée. Ndeo Timothée te peut sur parole. Ndeo Timothée. Merci beaucoup. Bonsoir bande konyoso. Dalingina avant na loba beaucoup permettre ngala tuna mutune pa mama fondation na yeba kaka ce qui a pris à Kawapi. Non. Non. Maman fondation. D'accord. Ok, il y a moi répondre. D'accord. Normalement, tu poses la question, il faut développer la sujet. Normalement. Ok. Merci. Bolimbi si na yeba kite nde na tuli mutuna. Bon, na ngina loba boye. Nangina compléter ne loro moko mama fondation lobby a lobby boya lobby que ba dim ezalaka pona église et non pona ba pasteur so tangi na nombre chapitre tant nombre wana tant nombre eza nouveau eza ancien c'est ça ma ok solo là bon ok pourquoi non nga zo miselo tant ngo obisa ngo compliqué mama fondation. Pourquoi beaucoup utiliser la dîme pour l'embauche? Pourquoi beaucoup utiliser bangombe on a basala qui bo utiliser pour la bangombe? Est-ce que ngana lobi le kamambongo awa yondo lobi ngo ngana tangi le kamambongo? Non parce que moi donc c'est na moi le compliqué que nos dîmes on a pour la dîme voilà tanga na nombre. Je ne suis pas arrivé là-bas. Na tangi na nombre. Tanga na nombre. Je donne comme possession aux fils de Lévi toutes les dîmes en Israël pour servir qu'ils font les services de la tente d'assignation. Have you ever washed your dried fish and you see some maggots or some disgusting insects inside it? Well, you no longer have to experience that because you can make yours at home. You're going to start by cleaning your fish and seasoning it. I used some smoked paprika to infuse smoky flavor. I also used some chili powder, some salt,
and some onion powder. Give everything a good mix and then set it aside, okay? Now you take your wire rack and oil it. It's important because you don't want your fish to stick while baking it, all right? Now I'm going to use my Buchi Mix air fryer and professional dehydrator to dry my fish. I started by baking it first and then I changed to the dehydrating function after a while. Note that the drier you want your fish, the longer you're going to dehydrate it. And that's it, guys. It's all ready. You can eat this as is or use it for your soups. Thank you for watching. Bye. Have you ever washed your